Bandeko babolingo na banzimbo witi komona ndenge nini mboka na biso ekomi kozwa ba décision oyo bato mosusu bazalaki kokanisa ete jamais ekoki kosalama kaka ndenge tozali koloba ete epai ya Joseph Kabila Kabange le rais oyo ezalaki impossible na miso ya bakongolais ekomi possible. Joseph Kabila Kabange azali kolakisa ete yende alingi mpenza mboka na biso. Bandeko bino moko bozalaki koimona na tango ya deuxième république yo congolais soko ozwani problème na libanais, mais yo congolais il faut luka place ya kokimela po ete soki libanais wana akei soit epai ya général Baramoto ou bien epai ya général Njimbi alobi mwa liloba me okokamwa ndenge basolda bakoya kopikola yo mpe bapikoli ndako na bino ntango mosusu mpe babotoli yango ekomi ya libanais wana nani yango ayebi te. Banani bapesaka balibanais pouvoir na kati ya mboka na biso me ezalaka bato ya deuxième république nani ayebi yango te. Libanais na ntango ya deuxième république libanais azalaka intouchable. Lelo oyo soki bangwanda le terminator bazali koganga ete mwana mboka na biso lelo nde bangwanda bayebi mboka na biso, lelo nde bayebi makambo ya bana mboka, lelo mpenza bangwanda bakomi na courage ya kofungola monoko mpona kolobelela bana mboka. Na ntango ya deuxième république ntango balibanais bazalaki konyonga bakongolais komonisa bakongolais pasi bangwanda wana bazalaki wapi? Nani yango ayebi teke libanais akomaki lokola moto moko oyo ete on dirait bato oyo nde bazali bakolo mboka bana ya Congo bakomaki neti bayolela. Mais lelo Joseph Kabila botala makambo azali kosala bandeko depuis bato oyo toloba kaka depuis bato ya deuxième république basali 32 ans bolakisa biso ata filme moko oyo ete balibanais basali na bozoba bakonzi ya na ntango ya ex-Zaïre bakangi bango mpe batie bango na avion barefule bango bolakisa biso po ete bino bato bozali koloba ete biso tolingi mboka me na ntango bino bozali koloba bolingi mboka makambo oyo bolingelaki mboka ya malamu tomonaki yango te. Joseph Kabila makambo azali kosala bandeko esika oyo makambo tozalaki komona impossible mpona biso bapeuple congolais lelo Joseph Kabila alakisi biso ete makambo wana ezali possible mpona biso. Joseph Kabila Kabange le rais aye kotalisa lelo na biso mpona biso bapeuple congolais ete tozali mpe bato oyo tozali na valeur na kati ya mboka na biso, ete na kati ya mboka na biso mpe tozali na likambo ya koloba mpo ete gouvernement mpe ereagir esala. Ok, na ntango ya deuxième république bandeko nani yango ayebi te yo mwana mboka soki ozali na problème na étranger baza kopréféré bapesa étranger raison ke banéglige yo mwana mboka. Bandeko babolingo makambo tozali koyebisa bino lelo bato mingi bazali comprendre oyo bavivre baévénement wana mais lokola bato mosusu bazali sous manipulation bazali komanipule bango tala boye mais bato bazali komanipule kaka bato na poto ezali kaka bato oyo nde bango bato baparticipaki na makambo tozali koloba lelo na ntango ya deuxième république. Bandeko yango na tozali koloba malamu Mobutu amesanisaki bato mabe, amesanisaki bato na ye na ndenge ya mabe mpona nini? Bato wana bazalaki kolinga kosala misala te, bazalaki kaka na batitre ya badirecteur ba PDG na ndenge ya forme moko kaka mpona kolakisa ete oyo azali mokonzi, mais na babiro comme babon travailleur bazalaki mpenza te. Yoso mona na ntango ya deuxième république bandeko un directeur général akoki kosala même 2 semaines na bureau amonanaka te soki pa ye na mosala moto akotuna ye aloba ete ozalaki oyebi bien boye azali te po ete bazalaki incontrôlé
moto na moto azalaki kopesa mibeko na ndenge na ye. Mais awa na poto bandeko, ozala ozali directeur, ozala ozali directeur général, ezali na bato oyo bakontrolaka yo soko oyaka mosala ou bien soko oyaka te. Yango na omoni ete Joseph Kabila pe na mboka na biso azali kolinga atia ordre. Bandeko ba molingo tozali koyebisa bino ete mboka na biso wana ebongi malamu. Makambo nyonso echange. Pe tozali koyebisa pe na le rais Joseph Kabila Kabange tango ozali kotala makambo ndenge bakonzi ya Congo mosala ezali kosala mandenge ba désordre ezali koleka mpona komettre ordre. Talaka pe bato ya ambassade oyo bazali libanda ya mboka kotya pe bango na kati na nzela na ba désordre oyo bazali kosala. Parce que kikuluna esuki kaka na kati ya Congo te, kikuluna pe ezali na kati ya baambassade ya RDC na libanda ya mboka. Par exemple, ndenge tolobaki ete ambassade ya RDC na Berlin kuna penza kikuluna ya somo nde esika ezali koleka. Po soki tozali kobeta sente na kati na likambo oyo tozwi ba fuite d'information kaka ya bango moko bato ya kati ya ambassade oyo bapesi biso balobi ete botombola mongongo boloba po ete mafia moko ya mabe ezali koleka wa balobi ete ambassadrice pe azali na kati ya makambo wana. Oyo nazali koloba ezali mokolo ya lelo nazali koloba ba peuple congolais bazali koyoka ngai moto ya kati ya ambassade nde apesi biso souffle wana. alobi ete bamakambo oyo toyoki bino ndenge bozali koloba meme na bainternet me botombola mongongo mpo ete meme ye moko mama ambassadrice azali na kati na likambo wana. Bambongo wana baza kozwa yango baza kotravaye yango omoni nzambe azali nzambe mpo nini me tolobaki bandeko bozala na bino prese te makambo oyo totiki yango na maboko ya bakonzi ya Congo. Soki tozali komona kaka changement eza te bokomona tokosala émission moko oyo tokobombarde tokolakisa na ba preuve toloyebisa bino ndenge nini bato oyo bazali kosala na bambongo ya bato oyo bazali kofuta mpona bapasseport. Bozala na bino motema kimia radio Zumel 1000 tozali wana mpona kobimisa moto nyonso tu oyo azali koya mpona kobebisa image ya mboka. Papa Roger napesi yo maloba.